Babina Sali pour Mingani Tangama solo boucle. Voilà. Bonsoir maman Pala. Bonsoir papa. Bonsoir. Voilà. Maman lelo oyo bobungisi moko ya Moussa na bino, Moussa na Nzambe, maman ici Kunda Oatiki biso. Quand même pour nous vraiment d'impression na yo par rapport à liwa ya maman ici Kunda. L'impression comme telle est exactée parce que maman ici a couché. Voilà. Au kufa na yote pesa ba impression exacte kama liwa zaka loko moyo kisaka mitima batu. Eza liwa itika pota na kati ya mitema liwa ezalaka na stress ebele ba impression ngakena na osepela na leloko ezate. Voilà. Toza kaka na pasi ya makasi ba impression na biso ya mokola leza ya kolela. Toza vraiment na pasi. Nous na pasi komungisa maman ici lelo oyo peuple congolais to ba chrétien nyonso bala le maman ici à travers le monde. Lelo est-ce que vous avez un message oyo lelo ko ikoloba à travers musala oyo maman ici à salaki obo musala bino bo salaka ya koyembela Nzambe étant que servante de Dieu lelo ko te ya bato ko betela bato quand même historique par rapport à musala maman ici à salaki. La personne Nzambe merci d'abord pour la koyeba maman ici na maman Peggy parce que bazaba oyo ngana benga kabango la silonga bazaba to ba pasola nzela na musala oyo babandaki musala bango trop jeune biso ko zanda ke na banda ko totala bango nde bazo banda ti lelo tiki loko mo journée moko kosalela Nzambe te kaka musala Nzambe na tongo na poko na midi bato oyo bapesi biso elengi ya kosalela Nzambe à travers banzembo na bango. Maman ici nayebi ye vraiment koloba nayebi ye na mosika te je la connais de près parce que nazwaki temps mpe ya kobeta podium moko na ye ye abeti akiti mpe batikelinga do bango babeti mpe batikelinga nakuti na musique chrétien basi moko très humble simple baza na crainte de Dieu batamboli na koluka Nzambe jusqu'à mikolo na ye ya suka so bato mosusu baotala video bamosusu bazoloba na samedi autaki kobeta musique pe dimanche bazongisi molimo epai na nkolo donc elingi koloba ke mama Alici asali mosala na ye avec un cœur ouvert jusqu'à mikolo ne ya suka ndenge akei baza bato oyo baloba biso bazobotama lelo mpe baoyo bakoyaka bakoyeba ke artiste akufaka te bakomonela baœuvre na ye mpe soki olingi ozala ya Nzambe landa lokolo na bango landa banzembo na bango okoyoka soni ata mokolo moko te. Voilà. Maman Pala lelo eza na ba artiste musicien oyo bazoya lelo bazoyembela Nzambe baza vraiment na connaissance ya maman Alici Kunda te soit Kunda sister parce que bazosala même ba cover na bango mais bazoyeba penda te maman na biso na oyo auti kotika biso lelo oyo est-ce que oza na okoyebisa bana Nzambe nini surtout bandeko na bino oyo bazoya koembrasser monde ya musique sika otalisa bango qui était maman Alici Kunda par rapport à Moussala, par rapport à la chanson peut-être pour l'olipe, bazape bateau, inspirer ça quand même goût à musique et nous au ebisa bango pour nous retalisa bango ou ezaki Moussala na bango basaki quand même on peut s'appeler nzela bien que bazo ça ba cover bazo interpréter banzem na bango mais mingi ba epele la musique yango ba ebaki bango penga la ici c'est avant que Dieu azalaki mosali na Nzambe oyo asaleli Nzambe par hasard te mais ayebi Nzambe oyo asaleli nalobi asaleli Nzambe par hasard te comment parce que ntango moto osalaka eza na bato oyo aye na mosala ya Nzambe aye abengama te abengama te na se retrouver azoyembela Nzambe to azoteya mais maman Alici aza moto oyo abengama. Pourquoi abengama? C'est total olandi ata ba texte ya banzembo na ye tu vas retrouver que Dieu est au centre de tout ce qui sont en train de chanter. La première des choses na koyebisa na bano bazoya lelo si et seulement si le Seigneur t'a appelé pour chanter il faut d'abord prendre le temps de prier et de connaître si et seulement si tu es appelé pour chanter. Mingi na biso tozawana na kati ya musique mais Nzambe ayebi biso na musique te
peut-être azoluka biso na protocole, azoluka biso na évangélisation, azoluka biso par-ci par-là. Mais moi je confirme que cette femme ici otozolela lelo asaleli nzambe na ye na musala o nzambe abengaki. Soki otali ata simplicité na ye na musala ya nzambe, otali ata na yebi te soki eza na église moko babenga mama lisi pe ba regreta. Eza na église moko te babenga bakunda sister pe ba regreta te na ndima te. Parce que bango bazaka toujours ba répondre toujours na bappel oyo ya basali na nzambe ya ba pasteur ba papa na biso ba pasteur o bazolanda biso na tongo na midi na pourquoi bakendaka kosala musala nzambe. Ba exigence te auto et même ba cacher comment ba exigence soit les agis. En fait da ba cacher ndenge to koma c'est trop dur mais tel qu'ils sont là na ebike basaleli nzambe na bango selon ndenge nzambe abengaki bango parce que mutu azana musala elenga asalelaka ngo mpe na banorme na ye. C'est une dame que je respecte jusqu'à mokoto kikotia ye na tombo na korespectaka ye na mikolo na nga nyonso na se na moi parce que j'ai dit comment elle servait Dieu. Voilà moko ya bachanson na bango oyo quand même esimba na motema parce que kosala mwa kapela na motema banzambe ebele batondi mokili oyo biso toponi nzamba bibilia Yesu Masiya azali mokonzo abengaka biso baleki na ye na bomengo tata tokota na kato mokolo ezali tokomona na miso esengo. Voilà, ça fait très mal, hein? Ça fait très mal. Wana ozotinga na yemba na kitu tena je parce que quand on le balala na kikongo mingi kolongwanga yalo panga na koyemba onde ni papa nanga donc ezalo koyebisanga na yemba injai na makarato ya mire omochirate ya sambo chelone omochirone ya sambo chotende il y a pas ils ont chanté dans leur dialecte. Ils ont chanté en français, ils ont chanté à Lingala. Je crois que Baza, maman Peggy, maman Lissi, Baza international. Voilà, Baza la particularité. Donc, Baza la musique qui n'a pas ceux qui n'habitent dans le Banine en fait. Quand tu as Bango, on sentait que Baza na particularité na Bango, Baza la makam na Bango. Voilà. Donc, Baza la musique na Bango yaya. Donc, là, ceux qui n'ont pas soki mwana naza le sima non so alaksenga ta maloba mibale ngana imanze mosenga voilà maman pala na yebi ngote dans moi na yemango ezate na yebi ba répertoire ebele ya bakunda mais ya kikongo na koka ko répéter ngote. Voilà, merci. Lelo oyo bozolela la quand même maman ici na loyembo quand même le toyebi moyembi balela ka epe na loyembo est-ce que bobungisi quand même moi loyembo moko pona hommage na ye je sais pas. Oui toza na kati ba préparatif ya nzembo wana. Je crois que le peuple de Dieu bazawana bazala pourquoi les surprises moi la to banda koloba yango awa no to pana pesa ba extrait ya nzembo na biso ezate mais oyo faut bayeba ke mama Lisi azalaki mosala na nzambe ayembeli nzambe tamulai loyembo kolanda ye ti na esika oyo akokota. Voilà, est-ce que koloba na mama Peggy nini lelo mama Lisi akei mama Peggy atikali est-ce que makasi wana yo moninga to ndiko na bane ko appuyer pour que basala mosala ngo elongo bapesa na makasi parce que babaka oyo aza faible oyo aza faible oyo aza fort à soutenir. Est-ce que lelo mama Peggy na absence ya mama Lisi akosala mosala ngo ndenge openda bande kosala ngo bango mibale ndenge elongo bani nakoki kobanga te parce que maman Peggy c'est une servante de Dieu. OK. Parce que la Bible nous dit quelque chose. Au jour du bonheur, sois zéré. Au jour du malheur, réfléchis. Maman Peggy,
lelo eza mokolo ya réflexion pour na yo ti matango ekoleka ozomona biso ebele mais il y aura un moment okotikala yo moko naza maman passe à 4 fois je veux dire quelque chose même les jumeaux bakufa mokolo moko te même les jumelles babalaka jour moko te chacun de nous a sa destinée et le Seigneur a permis que lelo maman Lucie atika yo. Il faut regarder le corps du Christ en général. Nous avons encore besoin de toi. Tel que tu es là, il faut que biso bana na nzambe. Église, corps du Christ en général. Famille na yo, famille na biologique. On a besoin de toi. Donc, tellement tu as un Dieu puissant. Si il y a un Dieu puissant. Et je connais que la Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Maman Peggy, invoque ton Dieu dans le moment de détresse. Dans le moment de passe, quand tu es sur sa profondeur, ma soeur, je sais de quoi tu es capable. Je connais des capacités qui y a à toi. Capacité que pour saler la tête, tant que maman Lucie Azalaki, binisa yango sikoyo, penzambe na yo na lola à cause de l'eau. Merci. Voilà, na kobi na suka pour l'interview, mais na traîne le moko. Lelo ba ndeko na ebele bakenda, ba papa Alain Moloto bakenda, ba sœur Marie Misambo bakenda, liwa ya sœur Lucie eza ko interpeller nini maman Fana. Je bénis le Seigneur pour la question Oyo. Maman Lucie, il va t'interpeller là, comment très important. Comme un enfant de Dieu, nous sommes obligés de nous préparer tout le temps. Okay. Parce que ni jour, ni heure, Oliwa écouter les malibosso na biso. Tout chrétien en général, aux amours nanzambe, prépare-toi. Même les païens oyo kabiso peut-être nan oyambi yesuté, mais ozolanda émission prépare-toi parce que oyebi mokoloté, oyebi jourté, oyebi heurté, oyebi pe ba seconde Oliwa écouter côté les malibosso na biso. Nous devons avoir la crainte de Dieu parce que le salut est individuel. Merci beaucoup, maman. Maman Lucie Kunda, oya tikibiso, tozana ba chrétienne awa, oya uti partout na coin sur la République démocratique du Congo. Aza awa, na résidence familiale, juste pour nous partager toujours douleur au bazan en Longo. Tozana sœur na biso. Bonsoir. Bonsoir. Mes condoléances, maman. Merci également. Voilà. Le nom c'est qui? Famille Mwassa. Voilà. Ma sœur Famille Mwassa. Voilà. Pour mon yo awa, désolé la sœur na yo. Lucie Kunda. Liwa on est comme la kio, tango ka kiango et attitude na ezaki d'abord comment tango après naki et maman Lucie Kunda est partie. Attitude na ngai kokoza semote. Attitude c'est la ka ya passe pe ya mawa passe. Attitude c'est la mawa passe. Comment est-ce qu'elle était avec nous? Quand on a eu yango, na mona tourno na statut ya ingénieur nanga Olivier Zola. Quand on a moni yango na bi eza ba jetoni. Na pour kota na groupe ya ba femmes centre de AMCC. Quand on a continué na moni ngabi alors c'est vrai. Il y a ici à Kofi, na vie na démarré en tout cas. Ndé na ko ya tia wana kuti ba musiciens surtout ba vandi pour les alors ils allaient qui vraiment caquer na mitema c'est là qui vraiment passe. Voilà, maman Pani début na la musique wayo kunda kuta déjà plutôt ba kunda sister bazaki déjà na place to bazaki déjà na marché ou soit bango ba ki simana je sais pas moi historique mutuel. Oui papa papa na lobi que on na bango ne bakuta nga c'est na ndoki. Voilà. Oui. C'est na pena lokuta makasi. Voilà. Baza ba eni na biso, ba baza modèle nanga. Voilà. Ba baza bato na basage nanga, dans na bando yemba na Saint-André, na l'église catholique, na banende ko travailler bango. OK. Na banende ko travailler mingi ya ici. Na ya Peggy mais mingi na banende ko travailler mingi ya ici pour na banoli na douceur ya voix na ye. Voilà. Donc na banende travailler mingi. Chani au travail, Liboso, on est au travail, c'était quelle chanson?
nakosala nini mpo na nzoto na nga nasili kosala mpe nalembi nzoto yo osengaki nga bizue nzoto nalatisaki yo tango yo lobaki toyiba nzoto toyibi na yo tango yo osengaki bilamba nzoto nalatisi yo nzoto moninga nanga ntango nyonso lelo yoki otiki nga na ngambo nini osengaki ngai napesi te olelo nakufa nakota na moto yaya Jésus-Christ mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Après, Dieu me souvient. Voilà, on vous est belé, baza bato ba inspiré quand même. Après ça qui gouana pour que ça fait musique na yeza ningezali. Est-ce que ça la particularité au bango bazaki nango mona ki que non? Wana pineza particularité sur yo ki yango wana za kunda. Mais oui. Soko donc baya ici na ya kunda pe son âme ya ici. Soki oyoki mongongo ya ici. Ata na kati ya etulu kwa bato. Okola ke wana ya ici. OK. Soko yoki na etulu kwa bato okola ke wana ya kunda. Bazaki na caché na bango. Voilà. Bazaki na mingongo na bango mo boy donc oyo sala ke mutu akoki ko louper bango te. Voilà. Donc mutu akoki louper bango to oyoba ke mongongo eza bakunda sister. Voilà. Et voilà. Mais eza la génération moko là en question on a la génération za lelo. Ba ça la bien sûr ba ça la cover na banzembo na bango mais ba yebi penda ba twango te. Est-ce que pour ça la cover bien ya chantre oyo peut-être oyo kaye moi trop il faut yeba mingi soit oyo ka na nzembo bango mingi ndo sepela kanango yango ko tinda ça la cover. Non. Cover exactement il faut kaka oyeba mutu parce que na olobake to banda koyemba ngana bandu ombra nzimba baya lisi bakunda sister na yeba bango te. OK. Ouais. Ngana yebi bango na kimukolo. Voilà. Tona kaki mwana muke na yemba bango na travailler bango soki période na moya cover ezalaka. Mais to kolo bani to ça ba cover na l'église. Voilà. On a l'église to yemba. Donc il faut soki voilà. Si on a besoin de quoi on a interprété Kunda Sister, alors il faut na lia ya ici, na mela ya pedi, na meli ba o mona kenzembo moko, eza mingonga deux personnes mais nga moko na obimisa tous les deux mingongo wana pour batuka ba retrouver que ayemba nzembo ba Kunda Sister. Donc à cette époque là ba roba nini, eza pe cover. Mais le cover en le les autres qui en clarté. Et si c'est dans l'église na ba nini de melelo c'est pas dit que soko lingo yemba nzembo moto to mutaye ba yo to yeba moto ana na eza na je le lozo garder par rapport à maman ici Kunda Tiki biso. Ouais. Tant na yeba ki bango te na baneka ko yemba bango na bano sepelaka na bango ya za kimia ya yo mais tant na poussani pembeni na bango na yeko apprendre baza na humilité makasi. OK. Ya ici ya na humilité azaki na humilité makasi donc je parle seulement de Kunda Sister. Je vais pas séparer parce que bon bazaki humile. Voilà. Bakunda Sister bazana komi kitisa o elekandero. Baya ici va prendre biso l'humilité, va prendre biso le koso mbongo te. Lorsque tu pars chanter quelque part, ce n'est pas dit qu'il faut jouer mbongo te na première position. Yemba na no kolo otala. Okoke po yendi pe obeti pe pamba na ba musicien yo mo fungoli sac, yo me fouter bango transport. Donc ce que mbongo te agir na ngai po na ngana prendre on peut pas na bango. Komi kitisa bolingo kosangisa. Faire semblant, même si ça te choque, même si quelque chose te blesse, mais tu fais semblant comme si rien n'était. Spécialité na bango ngwana. Voilà. Mais pourquoi tu retrouves bango penalty na ba featuring ndenge za ba musicien chrétien ba mekako sala ba featuring entre bino na bino mais tu retrouves rapidement bango te na ba featuring. C'est dit à quoi ba discipline kaka to eza ba solista ba bango te par rapport ya ba discipline na bango comment je ne sais pas. Ben o ba balinga na mingi bongo. Batu ba solliciter bango te. C'est ba featuring ndenge za. Est-ce que ça batu ba ko solliciter bango mais moi na musala nzambo so nzamba pesi nzela te okesa na loyenge te fo nzamba peso accord keno kende okende te
Voilà. Je pense bien ce moni bango te peut-être nzambe accorda kité. Voilà. Moi quoi ba chanson nini oyo bande ko sepela ya ba Kunda Sister. Nzambe zebele. Papatala satana azali konguluma lokola kosio alingi abebisa ngai kino suka ye nabosani nazali leki ya kosi ya libota na yude ye papa tindangu ya banguna basambwa tindangu ya banguna basambwa wapi lelo banguna nanga bakwei na mai banda lelo banguna nanga bakwei na moto nazingami na yo zali likondi ya moto nazingami na yo zali likondi ya moto Yesu we nazingami na yo aya nazingami na yo bapasi nanga kolo eza na ebandeli na yango ezali pe na suka na yango nzambe na likolo aza na suka te tala tina nga nakangamaka na yo. Voilà, courage. Ça fait très mal, l'artiste ne meurt jamais. Il demeure à travers ses œuvres. Voilà, tu connais ça, maman Abisso, Lissi Kunda, à travers Evra Naye, à travers Moussalo Ye, à Saïla Ginzambe. En tout cas, je pense que, j'espère, ici qu'au Yazali, Moli Monaye et Pemana Kimia, pour la Saïla Ginzambe Naye, la témoignage est toujours Yamalam. Ni nous regardons, la chrétien, nous sommes partout, on est là, Nabino Elongo, Kobungisa Moko Nabino, pour la Saïla Moussala Naye, Ndenge Elongo Bani, a servira Kinzambe na Ndenge ya Kimia, na Bobo Tonyoso. En tout cas, ni nous regardons, ni nous regardons ça comme message n'a pas en arrière. Ouais, na koloba na chrétien surtout bisika nyonso ezwami biso ya mokili mobimba moko na biso tobungisi c'est une icône dans la musique chrétienne c'est vraiment une servante de Dieu azalaki mwana penza ya Nzambe asalaki Nzambe na boyenge bene na ye nyonso alors kokende na ye oui c'est vrai eza choc eza perte ya libota na ye eza pe perte na musique na biso bana Nzambe. J'espère bien que nde balobi l'artiste ne meurt jamais. Alors que musique nyonso ba Christ bazali to société koyoka banzembo na bango nayebi que na nzela nango tokozwa lisusu makambo mosusu de la part de Dieu et te soutenir la sœur Lucie Kunda et la sœur Peggy Kunda oyo akufeli leki na ye totika ye te bakristo mokili mombe esika tozwami totika ya Lucie ya Peggy te to soutenir ya Lucie na ba prière na biso to soutenir ye na misolo na biso to soutenir ye moralement vraiment na ba assistance na biso de tout le manière to soutenir ye donc to simba na de part et d'autre to simba na vraiment to tika surtout ya na biso oyo oui c'est vrai biso c'est tout olé là tous en a pas si mais beaucoup plus il y a Peggy voilà choc ma casse voilà il y a Peggy beaucoup plus il y a Peggy et puis na mutabungi si makasi to tika été to soutenir ye donc to assister même na gouvernement to assister il y a Peggy na ba pasteur to assister il y a Peggy le centre de l'âme CC la femme centre to soutenir il y a Peggy voilà merci beaucoup merci papa continuez bonsoir ma sœur bonsoir papa voilà combo nani moi c'est la servante de l'Éternel la sœur Nana Atanjo voilà sœur Nana Atanjo on a l'obligation Atanjo voilà et lelo tozolela mama Lissi oyo moko na bino servante de l'Éternel à Tigibiso d'abord lelo oyo tokoyeba témoignage d'abord on a parlé il y a maman na biso à Tigibiso maman Lissi Kunda. Merci beaucoup pour la parole vraiment pour moi maman Lissi azaki yaya moko azaki exemplaire pour na biso ba oto vai baleki soki tokola vraiment banzembu na bango emotiva biso kosalela masia mpe na bobangi parce que bazalaki exemple ya malamu ya kolanda mpona église du Christ
témoignage à Madame Nazalango, très humble. Humble. C'est à côté de la terre. Aza le roi Baya Moussousou terre. Atalaka wana zale qui n'a aucun dété. Il y a tous un concert wapi. Il y a na biso wana abandé kolanda biso. Elle était toujours là pour nous soutenir. C'était vraiment une femme forte pour l'église Corps du Christ et pour nous, c'est sœurs aussi. Disparition na ye lelo oyo obungisi quand même sœur na bino moko na bino servant de l'Éternel azaki ouvert azaki wana na bolingo moko à travers bino ba découvrir à travers polo na yo ane ko salela lelo ça message nini oyo par rapport ya liwa ya maman Alice Kunda étant que servant de Dieu au partager en gros na ba chrétienne partout baza otala biso à travers le monde. Merci beaucoup papa. Vraiment on a Bisao papa n'angeza passe. Le père de moto azali cher le cola ya Lisikunda eza vraiment passe. Pe baza mingité papa. Disparition na ye pour nanga eza le cola obungisi moto moko ya makasi na kati église Corps du Christ. Et na koki koloba eza polémique te tozolela ya na biso. Mais le cola ye baza pe mingité. Biso ba yo to tikali. To copier ya malamu. To sala maka malamu. To linga pe baninga lokola ya na biso banda ko linga biso baleki azolinga bakulutu nani azolela ya lisité na moment oyo. Soki tali na place tozali juste na résidence familiale na bango. Place mama lisi akolela na yoki ya pegi koloba ke na sanze to nde babanda groupe na bango ya Kunda Sister. Okay. Papa, au père de Motuya, les collègues Massia Zalokoum. Baba qualité nini oyo mama lisi azaki nango ko kabolona peuple de Dieu na part na yo découvrir ki yango kozana bango. Merci. À chaque fois to bandaki kozala na mama lisi qualité na ya liboso zaki prière. OK. Parce que naza ba concert rebelle oyo na participa na sista pe na yemba elongo pe na mama lisi. Et loko na mona ezalaki kati na ye ya liboso eza losambo. Eza losambo ya mibale ezali kotia misala oyo banda kosalela nzambe na ye au sérieux et en œuvre. Okay. Donc s'il s'agit de chanter, elle chantait avec tout son cœur. Elle chantait avec un esprit disposé. Tu sens en elle, quand elle chantait, il y avait une puissance qui sortait en elle. On sentit que Moutoyemba, puissance des autres du Manakati, Azaki trop charnel. Vraiment, il y a Motu Yezali, que tu perdais, tu perds de moto, très cher pour la vie sur le discours du Christ. Moi, il y a une chanson, il y a Bango Nino, que préféré, il y a vraiment de temps en temps sur le dans le Bango. Il y a une chanson préférée, il y a Kunda Sister. Merci. Banzem vraiment la colle va presque ignorer ça. Là ce qu'on a banné pour recourir na banzem na bango ya kala penza pour la lignarama d'archives. Voilà. Na lignarama d'archives. Mokolo yeso kozonga e kozala matata. Nanya kotikala. Nanya komata. Nanya kotikala. Nanya komata. À chaque fois que j'écoute la chanson, ça me faisait peur. Okay. Parce que en dehors, il y a qualité dans ma chanson. Chanter, c'est péché 2 fois. Voilà. Mais pasteur. Voilà. Je me suis référé dans mon candidat Apocalypse 22, le verset 12, on dit oh. Mais Christ nous dit qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. Mais je me demande, quand il vient bientôt, Toyebite, Moï, Tona Boutou, Tona pourquoi si qu'on dit bon à chaque fois on a dit ah en tout cas to tembolara na komilengela ko makambo za mobuduwa Toyebite Yesu Masia ya mokolo nini donc on zembwana bandaki vraiment kopesa message ya malonga na nzembo mosusu yo ya louange comme
Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Oui, avec Jésus. Tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien. Avec Jésus. Avec Jésus. Tout va bien. Anzambe bele batundi mokilio. Biso toponi zamba bibilia. Yesu Masia azali mokonzi o. Babengaka biso baleki na ye. Wona bomengwa papa okopanaka. Il y a un message. Il y a un message. Message ni peno ezaki okuisha na nzembo wana. Ezaki message ni na. Donc ça veut dire quoi? Comment ça va? Tout va bien. Voilà. Donc je dois être bien parce que je suis un élu de Christ. Je suis enfant de Christ. Le Christ, et puis de deux, je suis créé par son image. Si je vis, c'est grâce à lui. Bien. Deuxième des choses, banzambe belé bana mokili bien aimé. Belé basale la ranzambe na pour na ba polémique te me balo bato lokuta ba mingi. Ça veut dire que banzambe belé bakoza na mokili mais ye aponaki Yesu Masia. Bon Yesu Masia ya kunda lisi aponaki yende biso nyonso tosalela. Donc c'est un message clair. Nasuka na ngwa yo loba kolela na yo mama esili lelo parce que mokolo ndimeli kolo Yesu Masia lokola mokonzi mobikisi. Ozo salela ye, ozo tambola na ye donc okolela lela te. Parce que le même vers le soir la lumière apparaîtra. Abi je vais faire de toi la tête en laquée. Donc na lela po ani tandis que na mwana nzambe. Ata na zu lelo te na tongo na 12 ans na sa nini? Bon banzembu na bango banda ko édifier nga mingi tino. Lelo to koloba mama kunda kepende singo elongo bani par rapport toyoka rapé toyoka chrétien moko akufi lobi ba interprétation e bandi alaki obomba na sima ya nzambe lelo to na sima ya Bible mais makambo ando sala se na se zaki ya bonzambe te. Lelo to koloba mama ici quand même azana réputation bien par rapport à muso ya salaki. Papa na koloba boy. Omonde to bota malaba mabota. Ezala bato musu ba olinga ezala bato musu pe ba olinga ote. Mais so Yesu alingi ya pona ya chane langa na ye, c'est bon déjà. Critique ou pas critique, nous voyons des œuvres. Yaya, ba œuvre ya mama Lisikunda e ganga. Obizu abenga ki mama Lisikunda kufi. Na moni message wana na 2 heures. Pona lala rapenza le roi bato nyonso te ke na lala na kota mozindo na prière. Na zoki pongite na butongo na banjo prier na banjo prier. 3 heures du matin, na la téléphone na nga bazo tsanga que maman Lisa kufi. Je me suis dit que nzambe misala maman Lisi dans les ébélés. Biso tozo continuer hier à tiki biso. Mais est-ce que il faut tout landa ba critique à batu? Oh batu lelo ba ko ko lo bazaka boazaka papa. Nga biloko na etala ngate. Rendez-vous kuna pa tata. Voilà. Parce que misala na ye e ganga loko nga na témoigner na Yesu Masia a mona ke Lisikunda asalela kiye azaki na kati langa na ye et puis akwa griller misala ezaki lokolo front na ye awa na se. Merci beaucoup. Merci. Maman. Bonsoir, bonsoir. Comment on maman? Comment maman Apollo Kelo? Voilà, maman Apollo Kelo. Mes condoléances d'abord. Merci. Voilà, maman, les autres, tous les lana bino elongo, mais bozo les la quand même moi qu'on a bino, ouais aussi le petit bicho. Les autres, bah maman ici, kunda wa kufi. Abelaki, yaki malade nini ou les lois qui bicho. Maman ici abelaki normal sucre et tumbisakaye, mais et ça la et matière qui mais dernièrement et comment ça malaria ndeni salaki na typhoïde abana ozone pe ba soin na ye nde akomaki sikoyo bakisi wana banda ozwa nde salaki ke e banda ko déranger moni avec un sucre nde yango nde koma ko banda ko déranger koma ko lembisa ye nzoto tina ndenge atiki biso la perturbation wana la cycle wana ko mata tout wana atiki biso nde moni tolela ye vraiment ezosala passe makasi mpona moko na biso atiki biso vraiment tozokoka vraiment likambo supporter vraiment likambo yango te. Maman ici atiki bana maman ici bon
atiki bana te mais bana mosusu bazali oye abokola. Ah ok, d'accord. Voilà. Lelo ba souvenir nini ya mama Lucie Kunda ozanango ozo ko partager yango na bana nzambe ba chrétien nyonso to bazolanda biso. Ba souvenir eze belé. Tout d'abord ngana bango to bandi vraiment musala oyemba. Biso na bango ngala zoyemba na Paul Balenza na orchestre Vie Nouvelle en Christ. OK. Bango pe babini donc banda na tozali na bolenge wana. Ngana pegi toza génération moko. OK. Ici aza le rôle aller. Mais biso to comment le rôle ba camarades. Ba souvenir eze belé nga pona bango neti pa na bango a place toza nazali sous camarade te. Nazali ndeko vraiment kat na bango. OK. Tozala wana so mtabengi na téléphone tozana ba cri na biso moto boaka na so boaka yebi ke wana eza se rapport soki pe bango nga pe na bengi so bango ba bengi ba yeba pe ke wana eza bango ba bengi donc ba souvenir eza belé toyemba na bango na ba album ba Charles Mumbaya ensemble koya na ndako so bango ba na fête ba benga nga fona ya mama biso akufa ba beta musique butu mo maka bango na bango ba beta. OK. Donc pour nga na bango toza vraiment na ba souvenir et belé biso na bango ya kosakala te même na kati ya famille comme vraiment le roi que naza vraiment na kati ya famille na bango. OK. Voilà. Tokozo vraiment morceau moko ya mukie ya nzembo bobi bo beta na bango et papa Charles Mumbaya. Papa Charles Mumbaya to sala ka ba remix. Ah OK, ba remix. Sala ba remix moi morceau lango mukie. Alléluia. Tokumisa Yesu Masia. Hosanna. Kimona yawe na sepeli kolo. Boyakani baso tokumisa mokonzi nzambe. Afrika nyonso tofukama tolela. Kasi na biso alingi kosilisa nyonso. Tozala nzembo wana banzembo pe belé kaka oyo Papa Charles abane kopesa biso bango pe bazoyemba nga pe nazoyemba tosaki na bango banzembo belé ka Papa Charles. OK. Voilà. Lelo parmi ba chansons na bango basala nous avons moko ya ba chansons ba neko sepeliso quand même oyo esando simo pe na motema parmi banzembo na bango parmi banzembo na bango banzembo eza ebele o bango ba yemba o donc tout le monde asimba kate o yazali kati nanga ala kate Sata simbi ona nyanga simbi touche Ona bomo inanga simbi touche Ona nyoso simbi touche Ona kobo sanate Bola muna nzambe na bomo inanga. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, message d'une assour pour Tabana Nzambe. On va aller là bino elongo partout à travers le monde. Message na repesa Bana Nzambe. Bozolela la biso elongo bo continuer toujours kolela la biso elongo bo soutenir biso na ba prière na bino et puis financièrement bo sunga biso vraiment Bana Nzambe. Tozala bino elongo biso bozala biso elongo vraiment tozala tolela lokola Bana Nzambe ndenge balelaka. Merci. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci. Babina sali pour lingani tanga masolo boucle.